Nayoga gavale ya bakala sango, vale ya basusi minyo kompasi pe mawa. Yesu mobiki sitala lelonga na se retrouver na kadina ya ngo. Mbete, pesa meli biso toleka na vale yango, mpobo lingo na biso emonana. Nagati ya vale ya baka goma gampasi pona moto haya kotala yo atako moteme boyi séparation yoko mona kaka ezali koyela yo ngana kima wapyo nzambe o nagati ya vale ya baka bonheur na lingaki kosimba nyonso ekimindeko kimae mosika na ngayo nagati ya vale baka ya Congo Millennium. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes du www.congomillennium.com, bonjour. Vous qui nous suivez sur le www.congomillennium.com avec votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission que vous aimez tant, Star Millennium, qui est présentée par Christella Menayaku, le toile de la presse, le poumon de l'animation. Et voilà aujourd'hui dans ce nouveau numéro de cette émission, nous allons recevoir pour vous une musicienne. Vraiment, j'ai pas compris. Est-ce que à Sekui? Est-ce que à Koufati? J'ai pas compris. Vraiment, ensemble avec vous, nous allons découvrir notre invité de ce matin. Et voilà, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas seule dans ce plateau, je suis avec mon invité. Elle se nomme la sœur Sandrine Kassongo. Babengrae, la représentante valable de la sœur Marie. Sœur Marie Koufame, à Tikelebso sœur Sandra. Et je lui dis déjà bonjour. Bonjour, chère Sandra. Bonjour, bonjour, merci. O ezali chaîne Nabiso Congo Millennium, to embelo na plateau Nabiso. O kobete biso mwa mukie parcours na yo. La sœur Sandrine Kassongo, abandi musique wapi, ti le koma boye. En bref, parcours na yo. Ok, merci pour la parole. La sœur Sandrine Kassongo, abandi musique na ye, disons. Je suis né dans une famille chrétienne, papa pasteur et tout, donc on a bandi koyemba à l'âge de 5 ans. Et ti coco la et puis l'équipe quand même na ba orchestre me soufflé orchestre Liboso na le cas grand frère nanga le pasteur Charles de Feu que j'ai salué en passant à Brazzaville. Et bien après on a évolué qui petit les longs de mon niveau. La sœur Sandrine Kassongo, tout le monde a trop. Oyembara trop banzemba sœur Marie Misam. Inspiration wana. Et où t'es là wa pipo le lokoma ko interpréter karae. Bon, azaki sœur moko vraiment on a sepé là qui n'est mingi depuis au moins nanga naza ko linga ye makasi naza ko linga ye mingi banzembo na ye tango abimisaki album na Liboso Seigneur. Tant on a zaki vraiment na âge moko mokie mais na zale déjà ko sepela kana ye ko interpréter banzembo na ye sepela ne mingi donc yango moni akoma ki idole nanga. La sœur Marie Misam qui nous a quitté paix à son âme, vraiment. Chère Sandrine, lelo oyo sœur Marie Koufa, est-ce que vous avez chance ya ko mona de son vivant, ya ko partager ba bon moment ya ko yemba na ye? Comme on a oui, na Brazzaville, c'était en 2013. Baga obeta concert moko, to beta même podium na ye. Des places na monaka ye mais na zoa vraiment chance ya ko côtoyer tout sur la pinza na ye boité, mais to beta quand même podium moko place na monaka ye. Vraiment la télé c'est pas la radio, les images parlent d'elles-mêmes. Sœur Sandra, moi capella vraiment to se mémoriser sur la sœur Marie, hein, des alara. Non, c'est plus là. C'est plus là, ça a agapé la 16 ans. On a 16 ans. 16 ans, c'est chez la cape, 16 ans depuis. Tangwa moye za la cape, tangwa boutoué zalio. Mozina mobalio, likolo penase. Mabena malamoué, zambe pe satan. E bale pe mokilio, mozui pe mobolao. Moku sempe molayo, monene pe mokeo. Yaya beleki, yango babengi yango la loi de la nature, oh mama.
Ah, saison séchée à la cape, saison des pluies. Tango moye à la cape, tango bouché à l'eau. Moi, c'est na mon balio, Nicolo Penase. Ma bena malamoué, Zambe pe Satan. Et balé pe mon kilio, mon zoui pe mon polo. Mon cousin pe mon layo, mon néné pe mon keo. Yaya Beleki, yango babengi, yango la loi de la nature, oh maman. Ah, tika baloba na yo silande konanga. Na loi ya nature, tango mosusu saison na yote. Tuna pasteur efaya, kopesanga raison. Sepela na oya moninga, boya yo tango koko kabako sepela nango. Ah, bute komeli yo yeba petongo ezalieu. Mabe komeli yo yeba pe malamu ezalieu. Nazela kaka tango nangana kozala konsole. Ona yebina za projet na nzambe. Vraiment, la sœur Sandrine, vraiment, merci beaucoup. Na acapel au Salibiso. Et j'espère que morceau oh, et ça lui plaisir na boss nanga. Papa, Ricky Dibendi. Vraiment, Tara moi non yo. Sœur Sandra, pour citer déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Sœur Sandra a intégré le groupe de la sœur Marie Misamo. Vrai ou faux? Vrai. Depuis quel mois, quelle année? C'était le 16 janvier 2018. Oui, en parlant du groupe de la sœur Marie, tout le monde a un groupe, ceux qui leader Azat, le groupe n'évolue plus. Groupe comme Mbebele, est-ce que vous évoluez normalement ou il y a des empêchements qui ne vous permettent pas de se produire ou comment? Si le groupe évolue bien, Bolingo, Katinabiso Pezali, c'est vrai, c'est un peu difficile que le leader a Koufi et puis le groupe éthique à la vraiment uni sont des cas rares, mais avec Dieu, comme notre Dieu est amour, Bolingo, la Pezakati Nabiso, donc le groupe a évolué bien. Na ba frère, ba soeur, on a tout qui déjà, ancienne Nabiso, ba yambi biso bien, donc tu as évolué, Nangolo Nzambe. Est-ce que la sœur Sandrine Kassongo pense un jour que ça la groupe? Pour le moment, non. À l'avenir, peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Mais pour le moment, et voilà, comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent pas, les bonnes choses ne traînent pas. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et si cette émission vous a plu, il faut dire un grand merci à la grande équipe de Congo Millennium qui m'a accompagné cet après-midi. Là, je vois derrière la caméra, le caméraman est le plus sérieux. Le caméraman a filmé Yesu. Je reste Dibendi. Vraiment, des big dédicaces à toi. Et des big dédicaces à mon daddy, mon papa, le révérend pasteur Neves Faya, la bouche autorisée dédiée, l'homme du milieu, l'homme de la troisième ère. Mon daddy. De big dédicace à toi. Et je salue depuis la Russie, le naturalisatrice, Igo Menayaku. Fanda na ngwende na yo mona poto tanga juste de mundele mais c'est l'Europe. Aminata Belezi, maman depuis Londres, tara mono yango yeyo. Salanga rando salanga depuis Londres. Vraiment à tout seigneur tout honneur, je salue mon boss Papa Ricky Dibendi. Respect ya yo yangwana. Et quant à moi l'étoile de la presse, personne dans comme une émission na biso, mot de la fin par rapport à émission et puis ba numéro contact. Si vous avez besoin de me recontacter yo wapi. Ok, mot de la fin nanga eza que toujours singa kana bana nzambe ba onyo so bazao linga la sœur Marie. Sœur Marie a kufa mais orchestre n'est pas existé jusqu'aujourd'hui. Ba musicien bazali vraiment bato bazao linga la sœur Marie mingi bo continuer ko soutenir biso ba prière na bino mbongo na bino et ko sala biso ba bien. Numéro nanga ezali plus 243 82 33 57 783 plus 243 82 33 57 783. Et puis moi, mot de la fin, puis salutation, to kabonamba mora na moi extrêmement ya mukene s'appelle Sabiso. Ok, d'après si mot te mingi na bana nzambe nyonso na batu nyonso bazao séparation Marie. Et na pesi mbote belé na basala nzambe na pesi mbote na pasteur Neves Faya, pasteur Alexis,
prophète Odia, prophète Israël, et na bosanité, papa nanga moko, le pasteur Moïse Yonson. Ah, Yesu nde libanga. Donc on appelle ça Bambote Belé, na ba parents nangai, pasteur Kasongo Makiese Gabriel, na maman nanga maman Marie, do ba nzambe nyonso na linga bino mingi, et puis na bosanité pasteur Char de Feu na Brazzaville, Bambote Belé, je vous aime bien. Akapela suka na nzembo mingi, donc nous avons les problèmes pe, donc nzembo nous avons consolé nga makasi. Na yoga gavale ya bakala sango, vale ya basusi minyo kompasi pe mawa. Yesu mobiki sitala lelonga na se retrouver na kadina ya ngo. Oh moto nyonso na mokilio mwana nzambero to mwana nzambe te epesa meli biso toleka na vale yango mpo bolingo na biso emonana. Nagati ya vale ya baka egomaka mpasi mpona moto aya kotala yo atako motema eboyi séparation yokomona kaka ezali koyela yo ngana kima wapyo nzambe o. Nagati ya vale ya baka bonheur nalingaki kosimba nyonso ekimi nde kokima mosika na ngai yo nagati ya vale ya baka motema pasi o. Merci beaucoup. Merci. Congo Millennium, Congo Millennium.